Daniel Bumba bino bozela batu bakufa boboya lokola bayoka ki ke lalu batu bakufite mimo boya ezate gouverneur de la ville Daniel Bumba bango balinga batu bakufa donc ceux qui batu bakufi no koyoka kuna baye batali batikeli bango babiloko biso siko ba o to kufite tozana to tala batu tala ba place revendre ezate tozo kufa ya kufa tozo vivre na vie moko lokwa tozaka na mboka mais toza na Kinshasa mabota na biso tokufi bandaku ekei lokwa tovana na mboka ke lokwa dans place yango ke to votara président ke to votara ba député te papa mukonza mboka talela biso érosion oyo bozo la biso solution parce que érosion tango ezoya tant que to comme dans les 15 te pona elanga ebanda bambule ezobeta kaka banda ko ezokendeka ta lupango kitoko boendenge ekei ba mapango ezokende mai kutu tozana ngote courant kutu tozana ngote bana kutu mwa ba ke classe ezate na bosengo la biso ezaka ke ba konzi ba tika lo vivre en intérêt na bon ba vivre vraiment intérêt population ba tika lo vivre en intérêt na bon on vivre en souci population parce que biso do chaka bango ba na kati biso do chaka on est en place bango te biso tozate bon pe ba te so bango ya ka lope ba ko ya atali na ebwe so amoni intérêt na moko eza na na kati o mona ba sundoli libulo eza pe moi ko lo bango ya teta libulo ne ko munene mapango nyonso eza na ba fichier mapango nyonso eza ko bouger to kende wapi ba lukela biso solution ba hotel absolument ba sel absolument libulo ya lalu oyo pe bandi ko mata esuki biso boko te be bandi ko mata la ba veni nyonso do ba mapango nyonso zo kende to kufa ba ko kunda bibembe bayo kela biso na gouvernement au papa Fati ayo kela biso mama Denise Nyakero tala biso ba mama tozolela pombe ke nalia ici nalia lipa ikauka nesika kimia nyonso kena bana ko lia misuni bisika kimia zade ozomona parce que ça santé ezala bien ngeni dio mo tranzinga zinga place onga nazali na kweli 3 mapango na présidence 3 mapango na présidence 3 mapango na présidence oson autre baniko kene comme la 3e mapango so ebisa ngai gouvernement na biso musana bango ezani pango yango eseko nyonso do toza libanda to nesika okende te ayebisi biso ke le peuple d'abord siko ki le peuple d'abord oya ye eza wapi asa la biso ya papa mama Denise oza pemé na papa comme ça pa ya papa oza lito ya papa parce que babi que premier conseiller ya mobile les ali moisi parce que yo nous a permis na papa donc comme ça oza conseiller na comme ça et pas papa tout est na lito ya papa a raisonner biso bana ya lalu a bisa biso de konyata masango le roi bakayas mais to komi biso moko batine to komi konyata le roi bakayas est-ce que tout le monde va te voter les sous na eloko bosa la biso boye entourage to ba te voter les sous pour nini érosion et l'équipe makasi mingi basali binoni asa biso ni te aza ye azane mukonza mboka profiter sur oh te libulo le kaboye est-ce libulo ba pibien mbale bele plusieurs fois libulo oyo mais ye afin de ba keloko te ngonani papa Félix Tshisekedi il est président de la République ayokla biso mate pona nini bandaku ekendaka na batu ba disparaître ti lelo ba famille tomtika lo mona bande comme sous-souté l'état loba eloko moko te et puis solution ezomate feria Joseph Kabila so pe loué ko kutanga awa ekutinga ka nini so ki pe loué ko kutanga awa ekutinga ka awa poto sito lembi de ngotika biso mais papa tozo mona lokwa tozo biso toza batu mususu toza ba congolais te toza ba kolombo kate Nouvelle vague, nouvelle façon à conformer les Congolais. Merci, na confiance, na fidélité à chaque fois. Bon, mesani, na repère na PS Télévision, boebi ke biso lorsque tu as kita esika ou ko
présenter aux alliés information la population tu vois juste pour le ça aux alliés bongo il y a important nebi ki bozomo na déjà na simanangai awawa érosion monene et ça mi bon la commune ya Ngalema précisément na la Lukino na présidence wapi famille ebi vraiment na kolela aux alliés bongo ba ndako na bango to moni pe moko ya ba artiste na biso musicien Emeka no wapi a perdre aux alliés bongo lopango na ye alors na kolinga beaucoup plus ngana lo ba mingité mais population ya Ngalema pe ya Delvaux la luba kombeka kopesa biso aux alliés bongo point de vue na bango alors ngana Aristote tozo kota na ba famille oyo ba perdre mapango na bango to solola biso na bango toka oyo ezali bongo posa na bango o bazo senga ba kondi ba bongo na kosela bango toleka Dès qu'il est payé, vous allez bien, quoi avant de... Vous allez penser de moi. Monsieur, Betty, vous voulez sur la côte de l'abîme. On a du matin, on a dit Onda kwa Emekanu, Emekanu
Mbote ndeko komona nani? Papa Mbote komona Sandra tofandi na avenue Lundisa toza Lalu. Maman Sandra, betela biso dans le solo lelo Lalu tu ebi ke rejoindre jui déjà moi mikolo parce que tu kozala kala mingité. Et comme boye lisusu ndenge nini? Papa érosion comme parce que bambula tango ebandi nde ebandi da ko buka awa pa awa penda et ça est longtemps parce que meka na somba lupango eza lupango lelo te ume yakala nde akote bandeko na e famille bavanda ki ya malgré mo azalaka te pe to moninga bambula beta mikolo yo ekoti mbalmora wanya stu ko buka na partout ko buka na vraiment mai toza kutu na ngote courant pe eza pété. Catastrophe naturelle des cause ya obo vivre ngo lelo awawa parce que boa déjà frappé siko bino ba habitant ya quartier o pemeni ya Lalu na érosion awawa bozo senga na l'état aso la bino mokano nini vraiment tozo senga chef de l'état papa Fati pardon tala biso bana yo ya Lalu na ngaliema tozo senga na yo papa Daniel Bumba amande bosala ki bato ya o bazwaki ya inondation ya mai ya balemba imbu ya kate ba quartier papa pardon bozo la biso solution parce que érosion tango ezoya tant que to comme non les 15 te na elanga e banda bambu lezo beta kaka banda ko ezokende kata lupango kitoko boendenge ekei ba mapango ezokende mai kutu toza na ngote courant kutu toza na ngote bana kutu mwa ba ke classe ezate parce que ba ke classe ba sukolani mai ezate ba ata ba sukol ba repasser ba uniforme na nini tozo senga mokonza mboka pardon ya biso na aide mbang toza besoin na vraiment na ngaliema na Lalu vraiment yaka vraiment toza besoin na yo nene komona bar mo zai quelque part ya ngo pekei bar pekei bar pe zalaki anyoso na nzela moko libanda ouais ekei nyoso ekei eloko ezate vraiment ba boutique ezalaki nyoso tout ekei c'est-à-dire ba doit se retrouver na l'autre côté. Est-ce que mutakufite na catastrophe wana eloko tokumisa nzambi ke mutakufite sauf que ba dégâts matériels nde biloko ekei banda ko ekei mais batunde bakufite eloko tokumisa nzambi nde yango wana. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Tu as besoin que message na biso comme la chef de l'État et comme la gouverneur Daniel Bumba boye la biso ma aide vraiment bon parce que biso na la loi moyen té. Le retour 5 penda aide ka yango wana kaka. Ok, merci madame. De rien, papa. Mbote de rekomona nani? Comment on a mes chagninga précisément la veille na vieille lundi saliment 10. Les deux mon a des gars où causé ma mbwebele. Oui, kala na caméra. Batu boso ba sala terrasse o conférence mieke, fallait ba sala terrasse vraiment mais mon tina, c'est pas le boulot tourner la tika luka. Et ça ka te même ba sous sa terrasse quelque part. Tout le monde ba konti ba ya ka wa ba obeta kara ba e karate to ça bu to ça bu to ça to ça ba élection ya ki ba député mention ba te mola to pona ma libulo. Libulo o ele causé de to ya makasi le buka na buza avenue cheval to na terrasse moi munene na tika quartier Congo. Société moi daki so a se futa ba ye ba buki terrasse wana ba tika ka terrasse wana tika o sala te ba mai wana parce que moi yana e uta ka cheval parce que est connecté ba moi uta ipene zo uta pigeon ya wana so directement ndo ya ka la loi. Ya moni e causé ba dégâts o eza lupango numéro 1 te lunsa numéro 1 na lunsa de limo. Numéro 1 et limo déjà. Ouais, numéro 1 qui quelque part limo ya rasouté. Parce que pour la débat biso sauter na venir ça fait 6 mois on toke to na courant depuis le 15 décembre ouais. Courir katana. Na venir à la courir à la raté moi ils a raté mambo beto ya mona ka ba courir na mais a raté pour nani. Que pour la cause ka pour la libulo et kata ba singa na biso ba vitena so ya parce que courir biso do zo ya gina nenga se tant libulo e roté salami moyen to za suna courant. Érosion o e kaboli bi de la présidence courant na bino uta na présidence. Ah tant e katiango moi courant to bénéficier na courant exactement na ba konzi ba défiler lobi to mona ba konzi ke ministre ya infrastructure lo ba ya ki mais to ebito e da Congo peut-être lobi ba ya ki autant na bango juba obité musalo ngana yo to ebité alors bosenga na yo za suko nini te na bosenga na biso ezaka ke ba konzi ba tika lo vivre en intérêt na bon ba vivre vraiment en intérêt population ba tika lo vivre en intérêt na bon maman vivre en souci population parce que biso to tchaka bango ba na kati biso to tchaka bango en place bango te biso to zate bango pe ba ozate so bango ya lo pe ba ko ya atali na ebwe so amoni intérêt na mo ko eza na te na kati o mona ba sundoli libulu o po pe société mo ayebi ko sa musala société o tika musala katikati te pa kene ba yiba mongo ya kesa l'été mongo ya kesa l'état te parce que to yebi ne ya bwe ba msuba comme ça déjà cop mais mili mo ba to zo vanda déjà ebele ba msuba ne siko ok te so lelo to sangi kacho l'état o somna mapango ate to mekana ko tonga mutie alors obi de numéro 1 à quartier o ya avenue de Gelimois est-ce que l'état a mona bango te pas ti si le que l'état skal go mona bango te
atikala omona bango tata soutien moi l'état la raté so continue à venir omona ba barrière no sali ba faut pas prégaire ba baka na venir lundisa ba sali ba barrière pour to limiter ba dégâts wana ils ont beaucoup dans l'état beti kara tant moni et quand président sur l'état genre discours en considération que libulu et comme au mata la lou pour maman obanga bona so les kana la lou wana mais bi que so une fois la police a ngambo ne kete la police a ngambo kete mais tikali to baka dans quelques centimètres go kende parce que les 15 minutes to ebité mbula sugoni ni o nzama bon c'est songa na to ebité. OK, merci beaucoup, le message est passé. Ouais, merci. C'est là. Mbote mama komona nani awa tozali wapi? Komona nga mama Irene Bele tozana mbinza Delvo na précisément na Lalu. Mama Irene, tomoni pe déjà liboso lo pa na yo libulu monene sami vraiment liboso. Yebisa biso ekomi boye ndenge nini l'état zaki wapi yo poza ki wapi? Papa libulu oyo e bandi mwakala ezalaki pe munene bote koma na niveau ekomi lelo oyo mbula ezo ndenge ezo beta ma ezo uta na niveau ya ipen ezo kita maternité ndezo kote la biso ayo sala scandale oyo moni oyo oyo saka scandale esa meza mbulo ebetika mibale oyo nde sali dégâts makaso moni biso to comme na kati ya libulu banda kunyo sali ba fissure lopango mba yango sebukani to ebite to kokende wapi to kosuka wapi. L'état est absolu kambu oyo papa Fati amona biso ayo kamawa ebele ya ba famille oyo toza ba orphelin ba papa basi ba kufa ba mama ba kufa atika biso sika ona bana na biso to vandaka siko to kokende wapi libulu eza pe moi koloba ngo ya teta libulu ne ko munene mapangu nyonso eza na ba fissure mapangu nyonso eza ko bouger to kokende wapi ba lukela biso solution ba hotel absolu kambu ba sel absolu kambu libulu ya Lalu oyo pe bandi ko mata esuki biso boko te be bandi ko mata la ba veni nyonso do ba mapangu nyonso zo kende to kufa ba ko kunda bibembe ba yo kela biso na gouvernement papa Fati ayo kela biso mama Denise Nyakero tala biso ba mama tozo lela tozana pasi mai na misu to ko kende ba famille belé oyo ba yo kela biso ba lu kela biso solution libulu oyo ya Lalu. Est-ce que depuis Bukana Boyeti Buki Lisusu Bakondi Bazo Betara Batour Oyo Bazo assuré bino nini? En tout cas jusqu'à présent on peut assurance penza makasi to monyangote. Liboso batindela biso ba tracteur. Et ye vande simizela ekei. Sali nini? Et simizela ekei nango.
siko lelo tomoni susu ba tracteur eye ezobuka susu elwana mususu yanga ma présidence ezobuka toyebi te bazobuka ngo bakosela biso nini balobi nini to jusqu'à présent pa to une précision teke eloko ni bali basalela biso awa donc nzamba sunga simba mitema na bango bakota likambu oyo mabote ebele vandi na balabala bazangi bisika koke bazolala libanda banda ko eseseli ba fissure ba miro ekokweya ekoboma batu lokwa na nebomi batu te basala biso secours moko boye po tozwa moya ko vivre wana automatiquement ozo lancer message et pas chef de l'état nazo sa papa Fati ata la biso bana ya lalu ba mama tozo lela papa oza pona biso ba peuple yoka mapona mabote belé oyo ta libulo ndenge leba ndako elebatu batu bazosala ba crise bazozwa ba tension pona libulo oyo atindela biso batu ba ko salela biso libulo précisément batinde sota ba chinois ba ko bunda pe ba salela biso libulo pe simbi batinde biso ba chinois ba ko salela biso libulo oyo banda kunyoso ezokende biso ndako yango ezokende po c'est ça sous ndirasté libulo c'est koti na kati ndako kunyoso ezala kati ezala ba fissure et quoi quoi la biso be miro to kufi nene ina tuna yo loko likole bali de ko yinda bo eske na mbulo yo bozana ndako be bazo sunula ndako bokende nano toza libanda so imbule bandi toza libanda to vana na kati ndako te po to yebi ndenge mbula ngo ekobetela te degani eko sala to yebi te so imbule zo beta biso toza libanda to ta la position ba mi onyoso ya lopango yango ese ko inyoso do toza libanda to ne sika okende te kotala ndako ndenge za boyete ndako nyose za ba fissure ndako nyose ba karo nyose za ko panzana ba porte nyose za ko bloquer na mouvement oyo zo sala ya libulu oyo ba okela biso mawa batala likambo oyo bakonza mboka boyoka mawa na ba habitant ya lalu boza koyoka bino moko ndenge population ezali ko vivre vraiment na liwa o ezali bongo nzinga nzinga ya ba vie na bango alors ekozala malamu makasi soki tomoni bakondi boluki solution na ba électeur na bino parce que bango ne ou bisone to tsaka bino na esika bozali en tout cas soki pango lelo bazalité ki bokondi bokonza bongo banani boluka o ezali bongo solution na ba habitant na bino. Merci maman, le message est passé. Lilo basuka nga na lobi boye quartier o ezalaki quartier mo présidentiel tozana la ba député to ko voter to tindi na parlement batela biso likambo ba lobela biso likamba lalu tozana ba général bazana ngalie ma awa tozana ba ministre bazana ngalie ma awa batela likamba lalu batu ba okufa tokolala libanda parce que likolo se yindi do tozobonga matoko kende wapi tokolala libanda batela biso likambo papa Fati yokela biso mawa tala libulu ala lu oyo e bandaki muke melelo komi ko sisa batu pezo boma batu tokokufa biso nyonso po banda ko eza déjà na ba dégâts tokokufa papa Fati yokela biso mawa tala biso nde ba peuple o toko voter bino na 2028 toko voter bino ndenge ni papa so toza libanda so tokufi maboto nyonso tala ba voix belé oyo ezala sima na bino boyoka mawa bosela biso quelque chose mbangu po tokokufa po mbula esili na mute toyebi mbula ekobeta lelo te ekobeta lobi te po tokotelanga tokokufa basela biso intervention moko. Ok, merci maman, le message est passé. Nasepeli papa. Lungo.
fondation monde efandi kuna ata topusani tia okweya te na soki pula nde bandi ntango bandolia kuna nde bandi omemango maleme Mbote mama komono nani tozali wapi betela biso peli solo na mokuse vie actuelle ni bozo vivre nango la catastrophe naturelle au boza nango awa na Delvaux na Lalu komona mama ni o Kapimbodet to vandi na Lalu précisément na Pointe Lalu quartier Punda pene ya Bolikango toza na de komina Ngalema na Delvaux. Mama Marie yebisa biso Marie te mama ni mama Ani lo makasi pour bato ba yo kayo yebisa na biso parce que to moni ozo vivre pemeni vraiment na érosion ozo bikana ndenge nini yaya so mo to vandi boye donc tozo mikoka te moye kutakoloba somo pe pasi na motema po libulu de GC katanaki au moins de toza boye donc toza la biso ka libanda po so koti na banda kutala bandako donc moya kotala ngwesa te po biloko esebima to komiswe mbule beti tobi doto misa biloko swembule yi momone yindi tobi mili banda na bana bakei bino baboti boti kali botala position de tozo vanda kaka poto bana po tozala makoti te kozanga makoti ezate papa na mukola lelo necho buzwa ndako na bana na matamsu na ba $600 $700 po pesa na garantie ezo se prendre po tala pe na musala yo mutu ezo sala don nyonso wana yango to moni kake to vanda kaka oye ko yaka soki pe liwe so pe nini yemo ko nzambe ka dirige donc mama Ani ozo vanda ozo la soki liwe ko ya ko rencontrer yo awa wezo kaka papa po ozo mona na raisonner mingtala to komi na aginis excès de raisonnement na eko ko iso pe mutoko ko ozo mona donc tozo ko kasukolo bate to komi ko talela sikoyo mama Ani mbule ezali likolo lelo de to mona ke yango likolo ezali déjà ko yinda ndaku na yo so tali yango malamu penza otikali na koko bana 2 mètres 3 mètres na érosion ozoloba nini idée na yo za nini obima otika lopango bi ozozela kaka liwa uba konza mboka basala dini pona yo idée la biso en tout cas yaya to omoni avant to matina degré oyo tolela mingi tolemba mukomsu tout de relation na sipa la kisaka émission wana ayaka awa na bisenga pa Eliezer oye biloko bino bosala biso to mona neti boya ka pique-nique boye botali nini bayaka pique-nique bokoya botali biso botuni mituna bokeli bela mais cette fois-ci nde en tout cas beaucoup mais tango ayaka pe to boya kutata kolemba to biseke papa to lembi to asuna i wakoloba wala bu mestre nini ya komina Ngaliema alobi te en tout cas ngape na kelela ngabi to lembi en tout cas to boya pe koyamba to boya pe to bise kende na yo kaka bozo pesete mais to yo kisko kolela na nenga répondaki biso fc ce que boza bana fati na ki komisa malobe papa nanga akotika bino te biso to répondre to bite papa bino bo pesete po to komiti na niveau oyo motema bato esuki kwana ki tokoma awa te tokoma atetala tozaka libanda ba facile soko tina bandako tozala biso na eloko te tokoma ka swembule bandi pa ndenge yindi boy de sito bongisa maki mwana intel bino bo kende boy ba intel bo kela le pa intel mama yo moko otika lozo landela mai so ipo mwene simbite okimi okote pa ba voisin et pas ba voisin mikolo alors to mona ki bu mesa ba ki bozali bana fati lelo mokonzi kolo solution nini oyo amemeli bino babita o bozali frapper na érosion en tout cas cette fois-ci
Fachi Beton Nzamba pambola. Ah, Fachi Beton Nzamba pambola aza président o sengeli kozala azala milasi ke aza tata ya bana. na Po tango amoni kolela ya bana e umeli tetana. Soki ke ezaki bandaka la makelele koma na matoi na ye mbele nge koma na niveau te. Po ba evanda ko koma te. Cette fois-ci lokole komaki au moins na gérer kambala moko a réagi pe to mona ki o masa. solution zo zwama. Solution zo zwama ko papa na ngai. Solution zo zwama. Mais est-ce que to zande na kubanga kabisa to tikali ba pembeni boye soki pe to ko kende. Soki pe ndenge nini boto papa to ko kende wapi? Ko futele za pasi na ajo. Ajo. Bakolo pa usu balinga na ba pe su ba mikolo te na pa ona bango. Ba otangela nombre bana siko na kubwaka ba mikolo bana mususu na ke na bango. Ba komi bakolo ba pampe ba ozongisa ba garantie to bo sala ba garantie poto za na bambongo te. Ba musu ba répondre bango boy. Neti biso age na biso. Ko kende ko futela na ajo. Ayaya. Tamso na ke futela pa mwana 20 ko manquer nga respect. Tasu ba mikoba na kindoki na bango pe. Ah papa, malamu na vanisa bibwele nanga ka place on Nzamba pambola ke makoki emona. Bibwele ne nini mama toza télévision. Bibwele kasi bana te. Bana akoko. Na bana na bakoko ko. Benga ba bibwele. Ah papa ibo bazana bibwele Nzamba pesinga. Swati so omoni mwaete. So ba ko raisonner ta biso papa. Oui. Ba kanisa biso balongola biso to awa. Na o esengeli ba pesa biso pona risque ke mama zo par na yo mama ke lukata mwanda mama bele na ye na sombi na ke na vandi libela. OK, merci maman Ani na moni pe tozali na bato awa na la peine de comment si yazo balibanda micro mingi to merana ko tourner motuna pousa na Moti papa. Bonne santé. Santé donc mwandambu ni koloba. Mwandambu parce que na ngelo banini. Santé ça n'a bien à bomoto boy. Mais na tête santé ça bien té. Nene expliquer biso. Alors, yo mo talana nous zinga tozali. Naza un problème à mai. Nana problème à courant. Naza un problème il y a ndako. Place à kovanda. So yebisa mon toza un problème à mai. Ana problème à courant parce que babina l'eau c'est la vie. Ba le besoin de place à kovanda. Babi vaut mieux que nalia ici nalia lipa. Ikauka nesika kimia nyoso. Kena bana kolia misuni bisika kimia zade. Ozomona parce que ça santé ça la bien négeni. Dio mo tala zinga place onga nazali. Na ofana bien te. Ndako ekei. Après akoko to bana ndako te. Na kweli 3 mapa on a présidence. Ah, 3 mapa on a présidence. 3 mapa on a présidence. Oson autre bani ko keni comme la 3e pan. So yebisa ngai gouvernement na biso. Musana bango ezani. Oui, ça on a expliqué que gouvernement na biso musala bango ezani. mais bayaka babeta ba tour la solution ezwami. Ma uti ko lo badaki bayaka pique-nique. De Moussa bon bayaka ngwana. Donc so bango baye ko sa pique-nique la bonne ti lobby ministre infrastructure ayaki awa. To moni peto yamie. Aya lobby kaka mo lo bamuke parce que ce sont leur travail. Ministre ya travail public. Ya Moussa la bon to moni bati biso engin moko. So to tuna nanu. To tuna na ilo moko. Lokola bati dika engin moko wana ba so ka ba fonga biso nzela to ba osela biso musala. Abuka suko mapangu ya bato babiki parce que no tunga le kaka na présidence manzela tout e bungi. Mapangu ba buka ba fonga nzela pesi bango kanyaka. Wizo mama kanyaka wana papa. Faut tuna bango kanyaka o fola ba pesa awa bakimaki nango baki opesa kuna. Bango bazo wela na ko bongisa nzela o besa makadam pendant que ba bosa kenzela lalu nde même biso tisile mbao. C'est marrant baki opesa tu kanyaka kuna mais koto ba pesa taxi. Kuna ngo wapi? Luzumu papa. Na direction mususu kuna. Nde place bango baki opesa kanyaka. En plus be ba pesi ba tunyo so mongo te. Awa tozela bango banda to komisa bamba komo na époque ya Kabila. Tilelo. L'époque ya nani? Ya Kabila. Tilelo. Bapesa biso te lokote. To yepe n'époque ya Fachi Beton. Alaxa biso ta Beton. Ko yela ba ki papa ayebisi biso ke le peuple d'abord. Siko ki le peuple d'abord o ya ye eza wapi. Asa la biso ya papa maman Denise. Oza pemi na papa. Komisa pa ya papa. Oza lito ya papa parce que babi ke premier conseiller ya mobile les ali mwasi. Parce que yo noza pemi na papa. Donc komisa oza conseiller na ye, komisa et pas papa, tout est na lito ya papa. A raisonner biso bana ya lalu. La louba na yo o ba voter la yo so na biso papa face ma bina o biso to bina le sérieux zo kana 2018 ma bina biso to bina eza ma bina pas madi to tiwo ko sa biso bina ka to bina to sota ba 0 na petit frère nga alela fati le roi soini ana perdre to bina boy muta voter le roi ya salati première fois né a voté na 2018 pe ko rumela te yeba okufa ozoma message na yo na lombangu oyo ekoma et pas mokonza mboka parce que lorsque abimaka nkumu ya mboka bobina kama kasi ndenge boza ko lobangu malgré tunga na mona kité message na motuya ezali nini
aiba na kosimba oyo uti na part na yo. Message ya mutuya onga na koloba a raisonner maloba o papa loba. Papa loba ni. Papa loba le peuple d'abord. Ayebisa biso te konyata masango le roi bakayas. Mais to komi biso moko batine to komi konyata le roi bakayas. Donc au lieu de nyata masango to komi konyata ma. Message onga la commissaire pa mokonza mboka raisonner maloba o papa loba. Bozongisa le peuple d'abord o ya papa et non que le peuple d'abord te komi vous d'abord ke biso. Bon raisonner biso bana la lutte zo kende. Toza suna nzela te to komi même ba copie ma la copie ndenge ni. Neti nga za courtier immobilier. So na on a horloger ah. Nous sommes dans salon nzelani. Mai na biso bakata nyonso to eza bien te. Mokonza mboka en tout cas s'il te plaît tozo beta cédé biso bana la lutte zo lela. Bon raisonner pe biso. Toza na la lu na concession ya Mobutu. Bon raisonner biso peuple na yo o SCP la pour na to ozwaki ezo na posa na yo. Ya ko sala biso musala na place hôtel la rabatu misusu bo sala biso pe musala toza nango besoin maloba suka na bangwana mama Denise kanisa biso yebisa papa ata la biso di Kambo. Daniel Bumba bino bozela rabatu bakufa. Boboya lokola bayokaki ke lalu batu bakufite mimoya boya ezate le gouverneur de la ville. Gouverneur de la ville Daniel Bumba batu bakufa. Bango balinga batu bakufa. Donc ceux qui battent kufi no koyoka kuna baye batali batikeli bango babiloko biso siko ba o to kufite tozana to tala batu tala ba place revendre ezate to poussa boy nazo banga faut banga papa biso da to message na biso déjà to romola na libulu to lamuka na libulu. Vous comprenez, il y a un autre message et pas il y a gouverneur on va bengi la maire de la ville. Vous allez la maire de la ville. Aucun signe il y a gouverneur on va bengi la maire de la ville. Il y a même taza mokonza ville article tape goyate. Pour to mana beaucoup mais nga papa na tikala ta koyebete na yeba ke ka jour wana. Pour to gena ko kundola ye. Mais ba bien mon bino quartier c'est. Moi na quartier fa na Kimembo. Soki to gena menacer par la bango te pa nga yate. Jour wana nga na tebisi papa beaucoup mais na excellence. Nazo tondo botondi. Mais papa biso to za na besoin musale salima. Boya raté le message ko sala pique-nique we botali ba na sima nango bosu bokei. Diango na bi que Daniel Bumba s'il vous plaît gouverneur la maire de la ville avec tout le respect au topé sarabino ba konzi na biso bo raisonner biso. OK, merci le message est passé ndeko. Donc c'est Maloba. Maloba mama Denise. Natinda Maloba pas moi nanga mwasi. Ah. Tala suko caméra walo mona Aristote Ndombele. Pipe ça Maloba mama Denise. Ma Denise nyakeo. Tala biso ba mama na yo. Tala ajo biso to komi. So na ke futele pas moi na 20 ans. Na lopango na kobima ndoki. Papa, mama na ngai to ko kende wapi? Ajo na bandela suki locataire ajo yaya. Na sala ka wapi? Ajo yo. Mbongo na ke futela $100, $50. Na ko simbela ngombula nini? Na munoko esa $50 mona mukeme so na changer na franc. Pona kangwango za passe mama nanga kanisela biso. Ata ne fiske mabele ya pamba bo pesa biso. To kende kovanda. Mama, bokate bisata mwa mabele ke boya bozo ata mwa mabele oyo bo vanda poto bosa na nono paso mama. Po oyo komi kosenga sikoyo liwa papa to mama to komi na 3e âge. Na kilokata totala bana na biso nde bazo telengana. Bakoko epai to ko kende wapi? Mapango akishase koma soko ningo futela kuna kufoza célibataire to mama azana bana mibale. Siko biso ba mama bana misatu ba mama to tonisa mokili. Na tango ancien Mobutu. To ko kende wapi? Na ba charge wana. Yo ke la biso mama Denise pardon na lele yo penza yo ke la biso mama na yo mawa talanga yo kamawa maman o batondisa mokili na tango Mobutu le message est passé na nzela ya émission oyoyo pe biso batoto ndima ko sala musala proche ya population ndeko ya Congo to ebike nyonso tout ekoleka na kimia message na bino ekoma po bakonza mboka. Merci beaucoup. Merci papa. Mbote ndeko komo na yo nani betela biso vini bozo vivre na érosion ezali pembeni ya bandako na bino. Merci papa komo na ngai mani kleti to vani na lalu na quartier présidentiel. Papa tozo kufa ya kokufa. Tozo vivre na vie moko lokwa tozaka na mboka mais toza na Kinshasa. Mabota na biso to kufi bandaku ekei le quoi tu vas na mboka que le quoi dans place yango ke to votara président que to votara ba député te papa mukonza mboka talela biso érosion oyo quoi ni lobi bongo parce que l'air bayaka to votara ba na mtema okita to votara ba na mtema moko mais l'air ba to votara bango ba c'est la rabiso musalati tande tiboye moi place to telemi oyo
eza lupangu ya mutu na minute oyo mama ya lupangu oyo azotelengana na bana libanda toya lupangu ba eza lupangu ya ba oyo eza lupangu ya mutu azalaki awa mbula ebeti lupangu ekei ndako ekei bana donc etikalaki mokeke bana bakufa biso nyonso oyo toza libanda bana bazotelengana biso mo place akolala eza tokomi bafaser forcé donc toza esika okende te yo poza faser forcé papa tokende wapi na bana tozolala na baeglise na bana okende wapi toana esika okende te mapangu na biso otilaki motema melelo libula ememi yango toana esika okende te. Alors message na yo eza nini etaki ozali moko ya bato bakovivre catastrophe naturelle bazosouffle komi faser forcé message na yo motuya epa mokambi ekolo ezali nini? Message na nga ya motuya eza ke papa na biso Félix akanisa biso toana posa basalela biso libulu oyo lelo biso tokei erosion oso basali yango te seke ndambo pe tikali bakokende kaka ndambo eti bato mwa muke batika bato konka bakokende kaka donc papa na biso Félix Antoine Kisekedi ayokela biso mawa tolingake na mutema moko aza papa na biso ayokela biso mawa asalela biso erosion oyo toza na eloko koloba te mais papa akanisa biso bana na ye ya lalu asalela biso libulu oyo papa akanisa biso asalela biso libulu oyo donc message na nga eza nde yango wana asalela biso libulu oyo papa tozonyokama tosali boye likola libulu oyo mapangu na biso ekei bana na biso bakufi likola libulu oyo bana bakei baparent tobungisa baparent likola érosion oyo donc papa na biso ayokela biso mawa asalela biso libulu oyo mwa bandambo pe bato batikali bazwa mwa souffle pardon penza papa na biso Félix Kisekedi yokela biso mawa salela biso érosion oyo toana posa lisungi na yo toana besoin lisungi no papa salela biso érosion oyo toana posa no papa salela biso érosion oyo le message nanga suka ezande yango wana papa kanisa biso. Merci maman Niclette, le message est passé na moni bandeko bazali je ne sais pas si bapo mitu pesa poussa na to mekaro solo là poussa na mama ozo obanga na banga te papa na bangi te lo côté na banga te po biso nous aboye pour le mal kambaro le bezate mapangu ekende biso pa mpamba pour la nini Félix Kisekedi azoko ko le bate tande comme libulu makasi pour la nini to mona nini droit malonga ezate est-ce que tout le bosso ba to voter lisusu na eloko bosso la biso boye en tout cas to beto voter lisusu pour la nini érosion et l'équipe makasi mingi basali binoni asali bisoni te azane mkonza mboka ko profiter vle sur te libulu le kaboye est-ce que libulu ba pibien mbalebele plusieurs fois libulu oyo mais ye afanda na bakelo côté monani papa Félix Kisekedi il est président de la République ayokela biso mawate pona nini biso tokufa ye aotika pona nini toana posa na ye a aider biso pe to sungama poso sungama pete epana ezambe makasi mingi zela to sungana kombo non nani Maman Christelle. Souci na yo zali ke mokonzi ekolo ayebana kosunga bino parce que bali frapper na érosion. Yango tozo na posa papa Félix Kisekedi a aidé biso na libulu oyo leki grave makasi mingi. Surtout ba biso na lipango ka ba moko. Ozali pas combien? Moko ekeka na libulu. Et na mitu na bana nga 4 na okena bango place nini. En tout cas azwa kaka décision. Ezaka moko. Soki de ceux en tout cas de belo to sa te. Tout ça comme si makama to bunda kaka. Tout qui place wana. Ok, merci. Le message est passé. Je crois. Tout ça, pena papa. Viens. Deko komona yo nani yebisa biso souci makasi ya motema non parce que tout moni ndako sali ba fissure tout moni bana bazali bongo déjà éparpillé yebisa no biso bozo vivre ndenge nini yao. Merci papa journaliste na kotuna nga motuno tuningai ya liboso na remercier bino mingi ndenge bokiti sur le terrain awa nga komona nga papa Patrick
Patrick Mapuya Loleki. Tozali awa pemene tozali na kati érosion papa, ça fait déjà 15 ans yango depuis to fanda awa. 15 ans yango depuis to fanda awa na kati ya secteur o érosion. Tozali vraiment ko senga na bakonza mboka ba yokela biso mawa. Nzambe a touché mitema na bango pote tozali ba peuple congolais. Tozali ba peuple hututé, tozali ba peuple congolais bana ya Congo. Vraiment mokonzi akota makambo na biso. Tala banda kundenge ke biso. Tala banda kundenge kei lelo tokoma kolala soki mbule ezobeta tolala ka susute ngonga nyonso tozaka kali kolala susute pona ni bute sa mpo mto alala mato eza ngonga nyonso libanda tanto ekweye bukani nazo mwa ya kokimisa tabana donc tozoko souffrir makasi na kati ya quartier oyo donc tosenga bakonza mboka oyo eza lokola 4e compagnie o batindi awa po kosala mosala oyo 4e compagnie ya liboso sala ya liboso e ya awa mat forex basala ba resirate ya mibale nini ya mibale génie militaire na OVD bango moko bahia série ya Kimbuta esimba ya misato batinde biso ba chinois esimba kaka papa 4e oyo nde yango tomoni eye est-ce que ekosimba to ekosimba te po misala nyonso babandaka me bakomanga na bango na suka te érosion oyo yango ezoyamba mai ya pigeon ebwaki yango ntina mai ya makelele donc soki basali érosion oyo te deke po oyo basalaki na kan luka oyo ekatisele mbao po wana mawatro ekokende nango kaka kozinda pe parce que population pe so akati moke oyo ezali pemeni ya point ya selembao na kan luka bakomi pe kodinda po mai nyonso ya wana ezo mai wana nyonso ezozingisa bango ezouta awa ezouta alors solution nini ba ko apporter pour bakonza mboka pona bino vivre na kimia solution eza ke bakonzi bazwa likambo o train irrigant pote milimo batu ekosila na kokufa awa papa journaliste na ko biso likambo moko elekaka awa na bambula moko ebetaka na banele kaka betela biso lisolo donc bandaku ekendaka na batu ba disparaîtra ti lelo ba famille tomtikala omona bandeko mususu te l'état loba eloko moko te et puis solution ezoma te seria Joseph Kabila alors bakonzi bokela biso mawa bazwa solution to longwa bisika oyo balukela biso ta esika moko boye ata misolo kozongisa biso ezate ata ba mabele bapesa biso to kende to tonga ta mwa bandaku to fanda na bana po via ko futela to kokoka yango te passe l'équipe biso awa passe l'équipe biso awa nazali awa lelo 4e jour nazo kende mosala te depuis mbula ebetaka mokolo ane panzinda konyoso batoli to bozomona wana ekendaki ozali pe pemene érosion si je trompe pas ozaba 3 ou 4 mètres en érosion likole pe eza déjà koyinda sikoyo eza ndenge ni pona lelo na modeli likole eza koyinda papa nazali pemene érosion esika na okenge kofa na bana nazomona te yango nazaka na kati na érosion awa so pe liwe kokutanga awa ekutingaka nini soki pe liwe kokutanga awa ekutingaka kaka awa poto si tolembi deja ngotika biso mais papa tozomona lokwa toza biso toza batu misusu toza ba congolais te toza ba kolomboka te vraiment en tout cas son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa na biso bana na yo biso bana no to votaki na motema moko sunga biso yokela biso mawa po tozana bana tozana ba famille tokosuka na bango wapi. Ok, merci beaucoup Ndeko Patrick. Nayebi que lorsque vous lobala biso boye, je salanga pe passer parce qu'il n'a pas moko ba congolais autonoma ko bonyela mboka o les messages passés ba kondi nayebi que baza kolanda intégralité au non surtout biso PSB to ekosela bino na la lu awawa. Alors les messages passés, nous continuons toujours comme ça musala na ndeko pona kopesa o ezali bongo ba émission ba image o ezako le kabon na niveau ya quartier à la lu. Merci. Asa papa Lukala Mboso. Ah. En tout cas Mboso na gouvernement. Ti bo ma sai. Mboso asa awa. Neso. Do ado. Na komoleza bango. C'est ini?
Mbote mama kombo na nani? Nga kombo na mama Jeanne Kiala. Na pesi na papa na biso Fati bonjour. Papa Mbote pe mama Denise Mbote lisusu. Biso bana na yo ya quartier présidence Lalu. Tozana pasi mingi kati ya motema na biso. Tomonaki ndeti o négliger biso, olingi lisusu biso tozo kipe biso te. Mapangu na biso nyonso ekei tokomi ba locataire. Biso bato mapangu ekenda papa. Yo zo kanisa biso te. Yo lobi kaka bato o bandaku eke sikoyo ba oyo bandako ezana ba fanti to bandako ekei nde ozokanisa bango bongo biso batu oyo depuis 2006 mapangu na biso ekenda olobi nini pona biso papa biso to sengo kanisela pe biso o mapangu ekenda depuis 2006 kanisa biso papa to sengo kanisa biso parce que papa tikelaki biso alobaki d'abord le peuple ngo tozomona ngo te na minute nga na koma locataire mais ki locataire na komi ngayo susu na ki locataire ngo nazokende atelier place nazwaka moi franc bana yango wana eke atelier nini atelier maison de couture nazana ya ngai moko na minute ndongo mona nga nazaya kovanda bona côté maté tension c'est déranger nga atelier na ngai ya couture ekei awa pe na ndako bisika na tiaka mutu na bomba makamoi na mbula yango ekei biloko na nga pe mususu na bande komemisa batu emonani te siko papa yebisa ngai na kosuka wapi kanisa biso bata 2006 libulu emema mapangu na biso kanisela biso mama Denise kanisela biso na minute oyo Bayer a ebisanga déjà na ça la garantie eza en atelier la maison de couture na ça la garantie awa pe place na la kana ça la garantie siko mama nga na kokende wapi na vandi awa epesi ngai pasi na za tension eza kokita na beli na za kovana ko kata ko telemate kanisela ngai lelo tension eza kobeta yo vi que maison atelier na ekei siko za kovanda pe ezali bongo na kokende atelier ekei na biloko nyonso na kati biloko ekei te mendenge na bandaki komemisa batu biloko bayibinga biloko mususu bayibinga biloko mususu ne ba maputa batu ba biloko batu ebele ebungi ngai ndenge na bandako komemisa na mbula oya jeudi na butu wana nga na fongola ki atelier po ba fissure ça makasi ndenge nazo bimisa biloko batonga nazo pesa biloko ba bimisela nga misusu bazozwa nga biloko bayibinga biloko batu mususu bazo ko réclamer ba pièce na bango ba réclamer bilamba na bango siko nga na kosuka wapi na moni place na kokende papa na ngai yango na beleli yo na mama Denise bokanisela biso bana Lalu bokanisela biso tozana posa na bino botiela biso litoi na bino boyoka biso bata 2006 mapango ekenda bokanisela biso pe ba locataire tozana place na kokende te bokanisela biso papa eloko na ngena ibiso kaka yango wana papa Fati Beton na mama Denise bokanisela biso. Merci. Alors, vu que maman qui a la santé ça dérangé, na moun to lobisa mingité, quand même le message est passé. Souci ezali makasi que lelo mbula ezolinge beta lisusu. Sikoyo bino na condition bozo vivre dans la journée et le rosane ni soki mbula ibeti. Papa biso mbula to koma rosa ndeni to kimisi bana.
tokimisi bana biso moko totelemi tozotala soko tali ana mbula na tiaki basaki mpona mai na tie basaki wana na mbula wana jeudi na tie basaki na bimisi bana soko tali na kati ya ndako na nga biloko eza te na bombisa biloko aya mona moi toyaka kaka tovandi soki mbula eza te tolali soki mbula ezali bana bakei epa moninga alinga moko na tikali awa nazotala kaka okimisaka bana na mbula bino botikalaka mpona nini papa tokotika boye ndenge ni place nanu tozwi te fo tobamba kaka mwa saki tobamba mwa libanga to mwa zelu tomatisa de façon ke eya makasi te kote tozovanda parce nanu tozwi esika te tobozo esika ezosenga nini ezosenga biso bamoyen eza te toza na mbongo ya garanti te mbongo ya garanti eza te tozonga balocataire tokoma kofutela mbongo ya garanti eza te. Merci Makiala, le message est passé. Merci. Nzela na kuta ezalaki te baforma ngo Fulim de kiti. Yo, mai buja. Biar ada bonnya. Bonnya. Walina ngamuna. Wechina ngamuna. Udah apa tak kawa? Kata dulu. Boya ya dulu. Merci de comme na suka bozaki belé ya kolanda PSB télévision boyebi ke ngai geti samba confiance o bozo pesa ngai biso to pesa bino confiance wana toyebi ke PSB tozaka bongo juste pour ko sala bino ezeli bongo investigation ko laksa bino mokili ndenge nini population congolaise ali ko vivre actuellement toyebi ke tozaki bongo na commune ya Ngalema précisément na Lalu pito komaki na présidence wapi bolandi ba ndeko ba pesi ba différents points de vue na bango érosion ebi na kosilisa oyo ezali bongo mapangu na bango tomoni bandeko bapesi oyo yaki bongo posa na bango bakomisa yango bongo pa mokonzi ekolo alors bozaki ebele ya kolanda biso bosabone pour la première fois. Merci na yo Aristote Ndombele na sima ya caméra, merci na le roi Kunzibilele, pourquoi pas na Charlene la plus posée nebi ke biso na bino singa pe contrat ezali kaka kibino bosabone bo partager biso pe tozanga te na continuer kosala bino oyo ezali bongo ba posa na bino. Merci te kutani bongo mbala sima. Bye.